Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo tozali kopesa bino flash d'information oyo ebongi malamu boye baete. Tozali koyebisa na bino mokolo oyo bakangaki secrétaire général ya IDPS na aéroport na ba faux documents. Alors, les deux partis entre IDPS et parti au pouvoir bayokanaki ke likambo yango ba traité yango sous coulisses. Parce que ezalaki likambo moko balingaki ete basilisa yango à l'amiable entre les deux partis. Mais bato ya IDPS po ete bamilakisa, po ete bamimonisa ke bangonde bakamati bakei babimisi mopepe yango. Yango na omoni ete biso pe tozwaki relais tolobaki yango. Mais na minute oyo ndenge tozali koloba télé 50 esili kolakisa parce que chef ya ANR alakisi ba preuve nyonso ba document nyonso oyo ndenge bakangaki secrétaire général ya IDPS Monsieur Chabani ndenge bakangaki ye. Donc bauti kolekisa yango ndenge ezali wana ANR alobi akopesa document wana na justice eko poursuivre ye sikoyo ndenge ezali wana. Donc koloba ete bato IDPS olie bavanda kimia bakomi koloba n'importe quoi, bakomi kokosa ndenge kaka tolobi bato ya lokuta, bato oyo bazalaka na vérité te. Voilà makambo tokoki koyebisa bino ndenge ezali wana. Monsieur Chabani ndenge ezali wana akoki koleka kobima na frontière te jusqu'à ce que justice ezali kosala nano mosala nango ba enquête ezali kosalama. Il faut à se justifier ba document wana azwaki yango wapi po bakosi ete batu ya ANR babetaki bango o batuti moko bazalaki kuna makambo ndenge na ndenge ya lokuta. Alors na minute ndenge tozali koloba justice ezwi makambo na maboko, ANR apesi dossier nyonso na maboko ya justice pe ndenge ezali wana ye il faut balandela ye. Na tango yo na pesi mama Rosalie Maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger auti koloba boyebaka yango ete dossier ya secrétaire ya IDPS emati nzete ya baoba po ete bato ya IDPS balingi kozwa bato lokola bazoba. Tango bayebisi bango ete likambo oyo ndenge bakangaki secrétaire général eleka na ndenge ya sous coulisses bango bakamati babimisi mopepe pona koganga koyebisa na mokili tala bakangi secrétaire général na biso tala boye pe bapesi ba fausse information ndenge tozali koloba boye bandeko oyo ndenge ezali wana chef ya ANR aleki na télé 50 pe al présenter ba document nyonso tu oyo bakangaki na yango monsieur Chabani na banzi ete justice ekosala mosala na yango po ete balobaka lokute eyaki na ascenseur mais vérité eyaki na escalier malembe pe ekomi ndenge ezali wana. Bandeko babolingo tokotiela bino ba image ya makambo oyo tozali koyebisa bino bokomona ndenge nini chef ya ANR a présenté ba document nyonso to ezalaki ba faux document
oyo soi-disant secrétaire général ya IDPS alingaki ko voyager nango na ndenga kosaki ke gouvernement allemand ebengisi ye awa kokamwa bandeko ba allemand bayebi ata tina ya voyage na yango te bayebi ata te mokolo nini invitation na ambassade na bango kendeki kopesa ye po baloba ete secrétaire général ya IDPS ya kaka ndenge tozali koyebisa bino bandeko bakomi na basystème ya koya koluka mbongo na poto na bahistoire ya lokuta jusqu'à présent mpe bacongolais bazali kocomprendre te bandeko lelo nano boremarke yango te mokolo bokotikala bapauvre bokolela ndenge bokoma kolela lelo bamusicien soki toyebaki bokolela mpe bokoloba bato ya IDPS soki toyebaka baza kosala fortune na bango me bino boza koyeba te ezali clique na bango basi bacomprendre mais oyebi ete bakomi meme na système moko ezali na mwana mobali na kombo ya Carlos Kalala akomi kokende meme kotala bandeko na ye o basi bamikotela na bango hôpital okomona bafilme bango bakosi yo problème ya IDPS pone nini bato batindela bango mbongo na poto ekomi nango cop ekomi kopo bandeko ekomi eta soki ndeko na omoko boye ntango mosusu azwaka na ye shock moko ya mwa kala ale Carlos akei afilme ye ale alobi ebotala moto azwaki shock na makambo ya IDPS ekomi kopo ezosimba bien bandeko mikolo oyo baza kozwa mwa bamike yango wana bandeko babolingo ezali mawa mingi pe wana ezalaki flash d'information topesi bino bozala kaka wana bandeko na banzi ete lobi nde tokosala émission mobimba mpona kotiela bino na babilili koyebisa bino ndenge nini situation yango esalami ndenge nini mokonzi ya ANR akei kopresente badocument nyonso liboso ya télévision ya télé 50 bandeko esali soni bato ya IDPS bakangi monoko pe bazangi makambo ya koloba. Papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge toyoti koyebisa na bino bozala na kimia na banzi ete mokolo mwa lobi tokosalela bino émission po ete na émission wana bokomona ndenge nini mokonzi ya ANR a présenté ba faux document nyonso to oyo Monsieur Chabani alingaki ko voyager nango bandeko vraiment likambo ya kokamwa parti oyo bazali koloba ete bango nde bakomemela biso ke mboka na biso ekoma un pays de droit mais bango moko bazana ba mafia na kati ya parti na bango lokuta kaka bango makambo ndenge na ndenge kaka bango bandeko un secrétaire général ya parti politique aza kolinga ko voyager na ba faux document mais bandeko babolingo ngai na sepeli mingi po ezalaki suwe na ngai lokola ANR apesi dossier na maboko ya justice comme ça justice esala musala na yango po bakomi koya liboso ya bakamera kokosa batu koloba makambo ya lokuta alors que tozali quand même na pouvoir moko oyo ya malamu baza koloba ete likambo wana likana ndenge ya suki kulis bino bokanisi soki ezalaki na tango ya Mobutu bolingaki bomona kutu Monsieur Chabani yango bolingaki boyeba kutu nzela nini balingaki balekisa ye po bandeko ya kokosa bato no bato moko batuchi o babeti ye bakangi ye bakagulu ba makambo ya lokuta bomoni tellement bokosaki sikoyo nde justice ya Congo bino bolobaka justice ezate et sala mosala na yango justice sala mosala na yo tourner machine pour lokuta ko vanda na mboka na batu ya lokuta bo baya na poto awa lokuta kaka kokosa ba diaspora kolia bango bambongo bakende na Congo kaka lokuta na lokuta ba menteur merci vraiment nazali ko sepela mingi na information oyo ndenge touti ko zwa yango pe na banzi ete tozali ko zela soki ba image ekomeli biso toko tiela bino intégralité to la bino ndenge nini mokonzi ya ANR a présenté ba faux document oyo soi-disant secrétaire général ya IDPS alingaki a voyager nango ona kolakisa ete mafia nini oyo ezalaka na kati ya parti wana na misala ya mayuya bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zoumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino
Merci.